Hey, ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimio sitina yo ekomi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là EHP Media site kitoko EHP Media sitoye vimba EHP Media sitagayar EHP Media sitagayare EHP Media site kitoko EHP Media sitagayare Edo Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media Ngalingaranga EHP Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media Ngalingaranga. Voilà, chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Shot News. Shot News avec Eki Bumba Molobeli Nabino. Toza awa lelo na niveau ya Sendwe na église ya Pasteur Sonic Afuta Rockman. Voilà, donc toye sortie officielle il y a groupe Marie Misamu. Groupe Marie Misamu ezo presté awa. Mais curieusement tokutani na papa nabiso aza pembe na ngai awa. Papa nabiso azali noko direct ya Marie Misamu. Noko direct ya sœur nabiso Marie Misamu, que son âme repose en paix. Sœur nabiso vraiment o tolinga kiming. Mbote noko. Merci mbote mingi. Noko bengami na kombo. Na bengami na kombo ya Banzuzi Makeba. Mais na sala pe arts martiaux. Na sa ceinture noire, 8e dan na jiu-jitsu, pe na full contact. Voilà, wana noko ya sœur nabiso Marie Misamu azape sportif, à sala arts martiaux, à sala jiu-jitsu. Voilà, frère, papa nabiso, noko nabiso, pour sœur mariée, azaki sœur nabiso, donc yoza noko nabiso. Noko, mais quand on peut corrélater biso moi mouke o ezalaki sœur Marie dès son vivant. Et puis mais quand on corrélate biso moi ndenge azalaki ba caractère na ye akola ki ndenge nini ti akoma na étape yo loko noko na ye o constata nini pozaka komona nini pa na ye pona moi na ngai Marie Misamu na regretaka mingi po ekole linaye ezaki malamu koleka azalaki mondimi ya solo mais nalobaka mingi te po epesa ngaka posa kolela soki naza kokanisa ye mingi lokola ye moko mpe azalaki kolela mingi tala banzembo na ye nyonso to abimisi azalaka na baregret na baregret mais eza mokano ya nzambe atour epesaka mpasi. Sœur Marie akolaki ndenge nini azalaki mwana moko turbulente azalaki mobulu to azalaki kimia docile azalaki ndenge nini na oyo yebi eloko noko na ye personne na uti oloba na bino ke azalaki mwana moko doki boyambi na mutu nyonso do témoignage na ye nyonso ezaka bolamu na bolamu koseka ntango nyonso bana mike bakolo donc azali kaka na sentiment na sentiment mais na kamwa ntango nyonso kolela na kamwa kolela yango ewuta wapi mais tokomprena ke douleur oyo ya pasi ya mobali na ye oyo abalaka ye donc séparation wana basalaka na ye ye akendaka Angola pendant un certain moment asabotaka ye donc yango wana déception wana yango wana ti lelo epesa pasi na kati ya libota. Est-ce que le monsieur aza toujours trace na ye ezali toujours le monsieur oyo azalaka
mobali ya Sœur Marie akendaka ba Angola na est-ce que boyebi il est toujours en vie aza toujours en vie mais talaka bakuya siko na Angola mutu nyonso aza na bese donc atikala pe na Angola na dei pe tomona ete toyeba pete soki esuke bango na ndenge mabe kaka est-ce que azala na contact na mwana na Hérite wana kokoyeba te tala kaka mboka ekoma na batelefone ntango nyonso wana ezali nde ye moko nde Hérite akoki koloba likambo wana me mpo na ngai eza mwa mpasi vraiment eza pasi bino moko bozosentir ndenge nini noko azorelate histoire wana ntango mosusu esali ke tomeka kodécouvrir mwa moke ba émotion oyo ezalaki na Sœur na biso Marie biloko ba inspiration ya banzembo toujours ya mwa kolela source nango to euta wapi vraiment esala bien te noko na nsima ya liwa ya Sœur Marie basango mpe etambolaki mwa ebele basango ekomi ndeko na yo ya mwasi oyo azalaki mama ya Marie bato basoupçonne ye est-ce que ezalaki kaka famille mutu pene ezalaki kosoupçonne to ezalaki nango kaka barimere ya libanda tala mutu soki akufi makambo ekoma koloba na ndenge ebele mais source ya likambo nzambe kaka ye moko ayebi ne juge mpo na mboka oyo loba na nga soki otali na bafilme mosusu babambanga mabanga ye noko wana lokola asalaka kaka te ye mpe aza victime mais lelo moni na ye awa esali nga mpasi lelo nazopresente mwana nga Marie Misamu nalelaka ye ntango nyonso bokoyokaka ndenge nazali awa naza moyembi mpe monene mpe nabinaka makasi lokola ye moko Marie Misamu aza kobina bino moko bokomonaka kaka mpe bato bakamwaka ntina quartier nokwa Marie Misamu nga aloba toza kaka malgré akei me toza kaka ça va noko nayebi te liloba nini okoki koyebisa na grand public nyonso tu baoyo balingaki Sœur Marie na ntina ya groupe quoi baoyo balingaki ye nini bakoki koretenir mpe nini bakoki kosala mpona groupe oyo etikala oyo donc œuvre ya nzambe oyo etikala groupe soki otali ondire ye moko aza kaka vivante est-ce que voix na ye mpena tokoyoka ngo te bokoyoka kango donc inspiration nyonso bokoyoka yango kaka bokoyoka kango donc akufi te aza vivante nini ozoyebisa parce que nayoki ntango olobi masolo ya papa ya Rite olobi yango na pasi moko bandeko na biso mpe mosusu na niveau ya Angola batalaka biso partout dans le monde baoyo nyonso tu bayebani na ndeko mobali wana place azali nini okoki koyebisa ye tala kaka nzembo oyo Marie Misamu ayemba vale ya banka souffrance nini yango amoni te mais mobali wana nzambe aexcuse na manso asala papa journaliste tala nzembo ya vale ya banka souffrance nini yango Marie Misamu amoni te mais mobali wana nzambe alimbisa ye na manso asala que son homme repose en paix. Merci beaucoup Noko, merci vraiment, merci beaucoup. Nasepeli mingi pour la journée le 10 na kotiaka ngo na agenda na ngake Marie Misamu aza toujours vivante. Merci beaucoup Noko. Voilà, on était avec l'oncle maternel, il y a Sœur Nabiso de notre sœur Marie Misamu Oyo, Lelo, groupe Marie Ezo presté awa na niveau ya Sendwe na église ya Pasteur Sonic Kafuta Rockman. Donc comme na suka émission Nabiso ezalaki ya bino molobeli nabino donc orgueilleux serviteur nabino ekibumba Oyo ayaki penza ko sala couverture ya événement Oyo, grand événement Oyo sami na journée ya le 10 décembre Oyo tozoyo ka déjà bino mo bozo ka balance kuna donc bokomo na mo extrait muke après interview ya Noko bokomo na extrait muke ya o nini bazo préparé to o nini bazo sala na journée ya mokolo lelo na tina ya mémoire toujours ya Sœur Nabiso Marie Misamu pe sortie officielle na bango sur scène mutunyo surtout oyo amoni akoki ko produire bango il peut venir déjà pour leur produire et voilà donc topé saga bambo témoin muke to yebi ke ba bruit ezali
topesi mbote Nathalie Botalima, topesi mbote na Mama Gisèle motema ya Mese Steve, topesi mbote na Mama Brigitte Tabu, topesi bino nyonso mbote kuna na niveau ya Paris, topesi mbote na Emani Wenge noko ya moto, topesi mbote na mama na biso Claire Wenge, topesi yo mbote. Voilà, topesi mbote na Epi Bumba donc grande sœur nanga moko propre, topesi mbote na Belinda Bumba, topesi mbote na Bienvenue Makiona. Tokomi na souke émission na biso tolobi ensemble, glory be to God. Allez. Hey, ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimeo site na yo ekomi kosepelisa pocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotalango Paris pe bakotalango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là vraiment aïe bakata bango bani bakoyo kakake ehp media site kitoko ehp media sitoye vimba ehp media sitagayar ehp media sitagayare HP Media Cité Kitokwe HP Media Cité Gayar Edo Amani Chansi Amani Pista Papa HP Media Ngalinga Garanga HP Amani Chansi Amani Pista Papa HP Media